Bonjour, Naba Lundi à la télévision, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure émission. Communauté congolaise et tout na sangwe pasi pe mawa ya bandeko oyo bazali kosomba ngombe bamisuni ya ngombe oyo kiti na Zambie bamisuni ya ngombe oyo ta Zambie ezali na maladie yango toye komeka kolobela bayimboka nyonso esika bazali bazwa mayele ya koevite kolia misuni oyo euti Zambie ezali na maladie oyo batini biso eza bandeko bazala na Zambie ba oyo baza ba congolais pasi ya ba congolais habité tout na vidéo wana et papa paradis amia kolakisa bato na ba nouvelle o ba bonane ba noël bato balia misuni na tie bande ko maladie wana ezali koboma maladie wana eza webisa nzoto maladie wana eza ngobele ba ngombe baye ebele na kati ya Zambie bazui ba maladie wana ezobimisa ba bouton na kati ya nzoto tozana ba vidéo to tela bino bandeko na ngai tala mwana mobali lokola basaliye tala ndeko mwasi lokola basaliye ba photo oyo boza komona awa eza bilili oyo eza kolakisa ba signe ya banyama wana to soki osombi nyama wana yo ndeko oza na kipushi yo ndeko oza na kasumbalesa yo ndeko oza lumbashi partout oyo boza banzinga bokiba kolia banyama oyo ya ngombe ezota Zambie bosomba moko bataba na bino bosomba soso na bino mais ebele oyo eza na maladie yango toye ko arrêter bino alo makambo oyo bandeko batindi ba voice bazali koloba pona ko prévenir ba congolais partout bazala sauver parce que ceux qui lelo congolais moko azu maladie et ko kende bandako na bandako bakolia toyebi ndezela ka bafeti banyama bakitisi yango talo bato bakosomba bakolia po bamoni kino ekomi talo moke po basomba batonesa banzungu bato basepela mais conséquence nango ezali banyama wana eza maladie mutona pe musu ezali bandeko na ngai vidéo est circulaire à chaque décembre, novembre, tout le monde a qu'à bleu mouyaka. Alors tout ça, inquiétude par rapport à l'information. Parce que tout le monde a peine l'année passée, et l'on connaît qu'à Néwana, au Kenya Zambie, Banyamamabe, au Kabonaboy. Est-ce que ça va campagne, tout les années, ni Oisako Bimisa, pour la Ailokwana. Alors, puis tout ça na audio, au yon de Kwatinaki, pour tout le monde là-bas, congolaises partout à Zali, qui va me éviter. Et bah la souple na kolia pe mingi bande kunangai misuni na nzoto mingi za malamu te mwambisi ezalaka bien mwambisi bandakala ezalaka bien pona nzoto mais biso ba congolais to lingaka kolanda misuni pona ko vimba parce que makambo eze belé tout ça ba docteur te mais pona ko faire quand même ko pesa bande na biso moi conseil alors eloko oyo etiki biso bande kunangai tala ndeko mobali oyo batini biso photo ya ndeko mobali oyo aliaki nyama wana tala ndenge esaliye bomoni ndenge bambuma bimi na nzoto mobimba ezali photo batine biso euti Zambie alors toujours se demander moke soki moto akoka ko démentir azali tokozalaka wana pre pona koloba tozokota na Zambie te tozala na Zambie te po ameya kopesa biso mais tosala vidéo oyo na ndeko aza na Zambie apesa biso information sur et certain par rapport ya oba oloba botali vidéo oyo photo oyo tala ndenge se bambuma bandeko mosusu eyomisa mama na se na makolo bango na bana basi na nzoto mobimba alors ngombe yango oyo toza kolobela ngombe bandeko na ngai video ya ngombe yango oyo baza koloba na anglais pourquoi tosali yango parce que baza koloba na anglais par rapport ya banyama oyo eza na maladie botala ndenge nyama yango eyosala. Alors j'espère que vous ngombe yango lokola ekweki eza na saison sa fulufulu na ndenge ezali baza ko réanimer yango ezoka te. Alors banyama wana toyebite est-ce que vidéo eza kala to ezo vidéo sika mais bato baoloba eza vidéo sika par rapport ya toyebite chaque année fin année ba maladie wana ya kamingi na Zambie oyo ekomisa banyama ndenge wana toyebite. Alors toza awa juste bandeko poto loba communauté na biso to protéger yango ba oba ko panza vidéo panza ngo pona ko zwa ba nouvelle et pe ko avertir bande ko ebele ba éviter ko liana no banyama parce que nyama o mususu ekufaka maladie to lobi bien awa à chaque fait année à chaque suka mbula to monaka toujours makambo ta ba Zambie banyama bangulu bataba ba ebele mais cette fois-ci ba ile biso oyo
yango toye ko meka ko lobela bino ba obola na biso partout bo meka ko partager to sauver bandeko o bazana kipushi to sauver bandeko bazana kasumbalesa bandeko bazana lumbashi par exemple so marchandise ba yenango parce que ba kotia musu munene 2000 francs musu munene lokolo musu 10 000 francs 15 000 francs. Pourquoi? Parce que bazana posa banyama na basila parce que ba perdre nyo sauter ba resi pour maladie on est à poso selon bato mosusu et aussi maka poso bibisa poso et puis ça katite mais bandeko na ngazo bisa tina kati ndezo bibisa yango to sengi na communauté congolaise bozala quand même vigilant par rapport ya kolia bilialia bo éviter ba maladie oyo ezali pona protection na bandeko na biso ba oyo ba komona mission komi moins cher ba kowela ko somba mais ba éviter ba maladie oyo koya na sima. Topesi communiquer pe information boyoki ndenge balobi bolandi ndenge bazali kolimbola parce que mingi soki congolais abeli tokoza toujours na pasi yango toye ko avertir soki pe eza vidéo ya kala ba o ba ko démentir que eza vidéo ya kala passé kala mais lokola tomoni na ba audio oyo bolandi boyoka ba audio oyo ba ndeko baloba boyoka. Bonjour la grande famille à Barry, nous bien. Hii ni mambo kama Mozambique. Inatokea kunyama ya ngombe. Bangombe ba mingi umu beko na malari. Sasa kama mtu anakula ile nyama iko na ile malari, anaanza kutoka bivimbo. Après ile bivimbo kwa na vile mtu atakufa. Hii malari inatokea umu hayakuwa na dawa. Abayapata dawa mbele. Kwa kufanya attention pia kula manyama mashiku. Mungu mbariki. Transmettre ba message na bandeko baza koyoka. Tosali yango pona o loba makambo mabe ya Zambie te mesa bato batini biso to me ya kosala émission oyo. J'espère boyoki yango bandeko ba oyo bazali na Zambie. Yango toloba chaque jour ndeko esika ozali mwa mbeba ezali mwa makele ezali contacter biso tina vidéo to me ya kosala po to me ya ko prévenir oya biso population bakutala bambeba te. Alors tobimaki na lombango pona kolobela bino makambo etali bokono oyo eza korenye na Zambie bokono yango ezali nini ezali kobimisa bato ba bouton ezobebisa nzoto ya moto makasi yango toyaki mbangu pona ko informer ba congolais nyonso ba nouvelle yango oyo ba bonne année yango eza koya bato balinga kolia ba ngombe misoni ba vimba basepela mais boye ba pela kati ya biloko wana biloko ya mabe bezali. J'espère bandeko na ngai information tozaki nango pona kopesa bino par rapport ya bandeko o bazana kipushi bandeko baza frontière kipushi frontière kasumbalesa na bo baza na Lumbashi même les kasipe bakenda osoma biloko na Zambie po balia bongo ba oyo eza pembe pene banzela oyo ya akomaka sombalisa ti okoma na Lumbashi ba mboka eza ebele oyo bakonsomaka toujours ba biloko ta Zambie yango toye ko prévenir bango bazala quand même souple bakutana mbeba wana te bongo pe oyo côté kipushi bongo au côté ya Kasenga parce que tozali entouré na Zambie et tozala côté ya Kasenga tozala côté ya Kasumbalesa tozala côté ya Kipushi bongo côté ya Kolwezi pe kuna pe toza frontière toujours na Zambie yango oyo toyaki nango pona kopesa bino information concernant bangombe oyo ezali na maladie na ngambo ya Zambie bandeko population congolaise tozala quand même moi informé na information oyo j'espère oyo nyonso azu information akopesa yango na congolaise. Merci na ba super abonné. Merci na communauté congolaise na confiance au pesaka. Bo partager vidéo pour te sauver ba congolais na congolaise partout bazali. Abonnement est gratuit, partage est gratuit et ceux qui osent aimer pe kolaki ko sabiso bien makasi. Ezaki bino papa radi toujours na la communauté pour équilibre. Abonné, merci et bye bye.